Malongi mituna pe biano bandeko balandi esangisi biso lisusu mokolo mwa mitano ya poso pona kusukisa mateya na poso eye bandeko topesi bino mbote bipai biso bozwami pona kolanda alinaka liye Sango Albert sunga biso ya mboto pesa bandeko maloba na kozonga pena bokuse mateya boteya kibiso. Merci Mama Regine. Na bokuse poso eye to bandaki bomo meseno na bozongi lisango elamu ya lomingo lolekaki yezwa pesaki biso masapo isato ya mbuma ya malamu pe mbuma ya mabe na kati elanga lisapo ya ibale ezali bongo mboto ya dongo pe ya misato ezali bongo kozala kisi na fu ya mapa pe tozwaki likoki poso mobimba ya kosukisa malongi ma matali mbuma ya elimo santu toyebi ezali se moko bolingo bongo bolingo wana tokosalela yango oboso bwa nzambe oboso bwa baninga pe na bomoi bwa biso moko po etali bomoi bwa biso moko lolenge kani tobimisa mbuma elimo santu tolandi mateya ma matali continence chasteté pe abstinence yango tosukisaki na yango poso eye malongi ma matali mbuma ya elimo santu tala bongo na bokuse maye tokaboli na poso eye mozali kosila. Tozali kokoba bandeko balandi li nakanabisu ya malongi ya mokolo mwalelo mokolo mamitano ya poso mituna pe biyano bobengi biso pona mituna na 082 016 35 12 na 090 68 16 742 084 10 78 364 pe na 0998 23 97 23 bo komeli biso na 081 99 66 0 98 tokotanga bongo mituna bo uzwa minango mituna bokotuna na banganga nzambe bazali na biso awa tokozwa mutuna ya mama mituna ya mama Fifi utomboka Belgique zali na lifalasa basango bakusunga biso na kozongela kopesa biyano na lingala. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, etc. Cette autorité que Jésus laisse de façon universelle, n'est-ce pas, de charisme. Yami Balé, le fait de les généraliser à tous ceux qui croient ne vient pas contredire le caractère propre à un individu du charisme. C'est comme si c'est donné à tout le monde, mais sa manifestation dépend d'autres critères, par exemple la disposition des cœurs. Sango Roger Kosungabiso na Biano. Merci mingi na mama Fifi uto Belgique. Motuna ya mama Fifi etali mingi penza maitolobaki tango topesaki différence topé maye etali charisme na pe don mabongi to makabo maili mosantu boko makabo epesameli bato banso ezali bongo sambo makabo masusu etali moto na moto oyo tobengi bongo charisme na lifalansa bongo mama alobi soki totangi na Marc 16 tobandi tolobakaka na 14 ti na 18 Marc 16 14 18 Yesu apesi boko apesi lokola makoki to pe pouvoir na boko alobi te boko simba nyoka ekosala bino loko te boko melangenge ekosala bino loko te bongo na bongo alobi est-ce que ezali charisme to pe ezali makabo zambi apesi yango bato ebele na bokuse tokoloba te apesi yango na bazomi na moko apesi yango na bato banso te apesi se na bazomi na moko likabolina ezali lokola charisme apesi bango zambi alobi balobi te abimeli bazomi na moko pe na sima babakisi voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants en mon nom bako bengana milimo ambindo bongo na bongo na kati église centre catholique to lobaka boye te bayi bazali bakitani ya bazomi na babale ezali bongo baepiskopo pe baepiskopo na mosala mwa bango basalisami na banganga nzambe lokola te maye makomami awa pona biso na kati église centre catholique balobi yango
na bazomi na moko babakisi te bai bakokoma bakristu bakozwa mpe makoki yango mpo ya biso ezali mokristu nyonso te. Ezali mingi mpenza baepiskopo na banganga nzambe zambi. Baepiskopo bazali bongo bakitani ya bapostolo zambi na esika tomoni te yezu abimeli bazomi na moko abimeli bapostolo banso te bayekoli banso te kasi etali se zomi na moko. Yango tokoki koloba te ezali lokola bakarisme boko bakarisme ezali bakarisme communautaire lokola te bapesi yango na boko bato na kati ya lisanga tomondoka yango mpe epai ya bamibonza bakarisme communautaire ezali lokola ngai nazali sango ya Saint Paul tozali na charisme ya communication annoncer l'évangile par les médias wana etali bongo lisanga ya biso ya Santo Paul. Donc moto nyonso alinga koma nganga nzambe to mobonzama na kati ya lingomba Santo Paulo asengeli kozala na charisme wana ya communication lokola te ezali eloko bapesi na moto moko te kasi bapesi na boko bato. Zambi charisme ezali nde likambo li etali likambo li bapesi yango kaka moto moko te me na boko bato bakosalela yango ndenge nini mbele bakosalela yango lisanga so bazali na kati ya lisanga lokola congrégation religieuse bongo na bongo moto mosusu mpe akoki kosalela yango na ndenge na ye kasi akosalela yango mpe na kati ya eklesia. Tala na bokuse mai nakoki koloba mpo na motuna ya mama Fifi. Botondi sango tokozwa pe nkoma esusu ezali mama Léonie kuna na Saint-Antoine de Padoue mbote père Roger monsieur l'abbé pe ba mama pona éducation à la sexualité makanisi nini ba mamelo na basango bazalaka na yango kokabola école primaire fille na école primaire garçon wana ezalaki kopekisa approche bilenge basi na bilenge babali. Sango Albert koliki ate makanisi ya kosala école primaire fille école primaire garçon eza te po ya kokabola bana probablement ba finalité na ba objectif ezali. Je ne pense pas que ezali lié na problématique ya sexualité parce que bana eza l'école primaire fille to école primaire garçon. Je crois que Matéa ezali ndenge moko o bakopesa na ba fille et ça même programme pe bakopesa na ba garçon na koliki atete ekoki ko favoriser to pe komema makanisi ya kokabola bilenge basi to pe na bilenge mibali. Mais lelo oyo peut-être que dans l'état ezalaka penza ndenge wana au mon école primaire fille école primaire garçon et même na ba collège ezalaki so babi collège au mon kaka mibali. Mais aujourd'hui na ba collège mingo mona pe basi ba ingeli wana pona koloba te ça évolue na ba façon ko comprendre yango. Peut-être au début tendance ezalaki ndenge wana mona te ça pouvait pona ko éviter ce qu'il fallait éviter et ça qui peut-être ndenge wana. Mais lelo oyo na ndenge évolution ya makambo ya ko salema to komona te école comme mixte OK na ba lycée komona te et ça est na ba caractère ndenge ezalaki kalaté ba collège autant. Donc ça a évolué aujourd'hui en tout cas bazali ensemble. Voilà. Tozali koko babande ko bobengi biso na 082 016 35 12 na 090 68 16 742 084 10 78 364 tokoyo kapé de komususu sango nanzela ya élément sonorier. Bonjour les auditeurs. Je suis le père Prosper Njoli au Blanc de Marie Immaculée. Je voudrais juste contribuer par un tout petit partage sur la chasteté. Le premier petit partage concerne une des questions que j'avais entendues d'une maman qui venait d'une des paroisses et qui demandait explicitement si oui ou non il est permis au nom de la chasteté aux personnes consacrées, notamment les religieux, les religieuses et les prêtres et les évêques, donc à poser l'acte sexuel ou pas. Et M. l'abbé avait donné une très belle explication, seulement que j'aurais voulu que M. l'abbé commence par une réponse brève, claire et nette.
oui ou non il est permis à ceux-là, au nom de la chasteté, de poser cet acte, disons que l'acte sexuel. Il faut commencer par dire à la maman que non, il n'est pas permis. En vertu de leur propre consécration à la chasteté religieuse, ils ont renoncé à cet acte. Et maintenant, il faut immédiatement dire que chaque fois si cela arrive et que l'on observe, que l'on ne se sente pas choqué ou scandalisé, parce que tout simplement, ça fait partie du péché. C'est pour cela qu'ils sont appelés à recourir régulièrement au sacrement qui nous lave tous de nos péchés, et donc le sacrement de la réconciliation et de pénitence. Ça, c'est un premier aspect. Un deuxième aspect de mon partage concerne la restriction que j'observe très souvent et qui est encore très bien ressortie dans cette émission, c'est de ramener la chasteté et la chasteté évangélique simplement au niveau de l'exercice de la sexualité, ou j'allais même dire, passez-moi l'expression, au niveau de l'acte sexuel, de la gestion de l'acte sexuel ou des capacités sexuelles. Il ne s'agit pas de cela. Je crois que la vertu de la chasteté engage tout l'amour humain qui doit être celui que Jésus a enseigné, celui de Dieu, celui du Christ, qui est un amour universel, qui n'a pas de limite, qui va au-delà de sexe, au-delà de genre, au-delà de race. Essentiellement, la vertu de la chasteté concerne l'amour, c'est-à-dire la relation entre l'être humain avec l'autre, avec autrui, avec la nature, avec Dieu, ainsi de suite. Et qu'on voudrait que cette relation reflète l'amour de Dieu pour les hommes. La mort et la résurrection du Christ, qui est un acte suprême de son amour pour nous. Donc l'enseignement fondamental de la chasteté ne porte pas simplement sur l'acte sexuel, ça porte sur l'amour humain qui doit refléter l'amour de Jésus pour nous, qui est un amour universel. Je vous remercie. Merci, Nasango Prosper Njoli. Sango Albert, Likanisigliayo. Merci na Sango Prosper. Sango mokonzi wa paroisse Saint-Éloi, mbote mingi na yo, et puis na ba Christ banso wa paroisse Saint-Éloi o bazali représenter na plateau na mama aimé. Merci mingi na Sango Njoli toko meka kolimbola na lingala contribution ya Sango mokonzi wa paroisse Saint-Éloi kitoko penza na bokuse alobi makambo mabale likambo ya yambo et tunamaki motuna na radio te po etali bopeto bwanzoto pe motema oyo banganga nzambe ba episkopo basengeli ko batela elinko lobate po ya bango bakoki kosangana te na mwasi kosangisa nzoto na mwasi esango njola lobi ezali kamba holuka ba phrase ya milaite maloba milaite na bokuse bakoki te bakoki kosala yango te nzambi basengeli ko batela bopeto wanzoto pe ya motema sango alobi soki kasi esali te nganga nzambe akoyisami na likambo wana totala yango lokola nini sango alobi na biso te totala yango lokola lisumu oyo ezali te na moto nyonso azali na likoki ya kosala lisumu ekoki koskandalize biso makasi te nzambi ezali lokola bomoto bwa biso ndenge ezali tosalaka lisumu tala yango lokola ti sango asali lisumu nzambi nganga nzambe tope episkopo akoki kotuta libaku tope kokweyisama na lisumu likambo mibale sango njola lobi totala kaka te likambo bopeto ya nzoto pe ya motema lokola kaka likambo etali kosangisa nzoto na mwasi te tope kosangisa nzoto na mobali te ezali bongo te bopeto ya nzoto tope ya motema ezali bongo likambo ya bolingo lokola Yesu Kristo wala kisibiso ndakisa ye penza la kisibiso ndakisa ya moto asaleli chasteté penza bo ebongi pe biso tesenge ko mekola ye ezali likambo ya bolingo kolinga moninga ndenge nzambe kolinga biso bolingo ya moninga kotinda te osala ye mabete okanisela ye mabete etango tokomi na esika wana ya kolinga moninga po ya bolamu ya moninga kosala ye mabete kokanisela ye mabete wana ekomi po ya biso lolenge ya kobatela bopeto bwa nzoto pe ya molimo
tala ndenge tomeki kolimbola na lingala po ya bandeko bakokaki kososola malamu te ma esango mokonzi ya paroisse Saint-Éloi alobaki pe totondi lisusu botondi. Merci. Kitoko mingi sango Albert, tokoyoka pendeko mosusu. Bonjour Père Roger, bonjour Monsieur Albert Mbolé et bonjour à nos deux mamans sur le plateau. Moline Sanga et moi moké na posa qui question nanga na lolaka français mais apparemment bazwin konga ya kotanga yango te ya onde na mekiko ya nolango lisusu na lolaka ya lingala. C'est zalaki par rapport à l'émission il est caca na juste après évangile expliqué par Père Roger na chapelet à Tongo où à 7h30 donc les alakana émission moko il est caca entre 7h15 je crois je sais pas ils a prière ils a le sambo ils a nini parce que par moment on a à moi mes kakatano ya ko comprendre et donc de participer donc na yakina yebande ils a nini on a première préoccupation nangai deuxième préoccupation nangai ils a par rapport à des chiffres dans le catéchisme catholique, apparemment, le chiffre a une forte signification. Par exemple, tout ça, la chapelet, la souka chapelet, babandel la chapelet 3 fois. Pas chapelet, mais gloire au Père 3 fois. Basana Anguponanini 3 fois et la plupart de prières, souvent au monde, on recommence à 3 fois. Pourquoi on le fait 3 fois? Et également, par exemple, au chapelet, mystère nios, ils ont 5 mystères, peu importe le chapelet au sala. Ils ont la chapelet à mystère douloureux, chapelet pour le sang précieux, chapelet de Marie, plusieurs chapelets, ils ont 5. Est-ce que 5 ans, ils ont la signification ou bien ils ont par hasard, chiffre 5? Je sais aussi que chiffre 7, ils ont peut-être pas la perfection ou quelque chose du genre. Ce qui est possible, pas expliquer biso moi chiffre en et également coup de chapeau par rapport à YouTube. En tout cas, moi ce qui n'a raté ba émission na vraiment na YouTube pour Natal Lango na c'est qu'on s'enregistrer et merci vraiment pour na ba émission Bozo Salawana. Merci beaucoup Nzamba Batelabino Pasungabino. Merci et des bonnes choses Nabino. Merci beaucoup, na maman, Tobandina Sango Roger. Maman a bengi utombo kanini. À préciser. Zambi, ezali na pe décalage horaire, hein. Na habité na 5 heures, ezali liturgie de la parole. Si ma liturgie de la parole, ezali bongo, ezali bréviaire, hein, ezali l'ode. Ba bengi en l'ode, ezali lo sambo. Il y a l'ode, hein, oui, zomi na bréviaire, to liturgie des heures, ils ont 5h15, hein, balam soupé 5h20, c'est ça, n'a qu'un c'est tout ni ango. Zambi lo sambo il y a 7h, na mikolomi 7h ngonga kisasa, zali abe Albert, hein, wana qu'un si maman et bien malamu, o ezali na 5h15, ezali bongo, lo sambo ya bréviaire, ezali bapsaume, ndenge mama ecclésia bongi sa po na mokolo na mokolo. Tout ça là quand on a tongo tout ça là on peut na pourquoi et donc on a merci mingi na Bengazin ou to grand séminaire Jean 23 Zambi Vepre psaume ya pourquoi nzembo David ya pourquoi et tout ça là quand on est longo na lisungi ba grand séminariste à Saint Jean 23 ba Kambami na Bengazin recteur à Saint Jean 23 na kanisi et ya nona ko pesa ngona pona mai matali mitango na kati ya Biblia. Les chiffres 5, les chiffres moko, ils ont un sens moko pédagogique. Hein? Et pas y a bayu d'ambala mingi pote moto bossa na likambote, bakolinga, kolimbolango, na milongo mitano. Zambi tozae na misape maboko mitano. Yango moni pe na kati ya Biblia, nzembo plutôt, buku ya mibeko ya Moze, ezali bongo mitano. Lokola te pote okundolango malamu, okoki ko mémoriser yango mosapi moko na moko ezali na otie lokola mosapi moko ya moko na moko elembo ya likambo balobi lokola misapi ezali mitano soki balobi makambo pe mitano ko simba yango facilement. Alors rosaire soki ezali 5 mystères ezali mingi penza zambi tango ebandaka na eleko bato boko bato bayebaka latin te yango bazali kosala nini bakosala bongo s'appeler
Maria Losako nkama na tuku mitano lokola 150 Ave Marie zambi nzembo ya David ipeza epe 150 sima ya mwa bileko mingi penza na 16e siècle baiko bongisa yango batie yango na banini ona ba tokobenga yango nini na ba mystère tope mibombamo alors na tango wana bandi ko kabola mobomba moko na moko zai na 50 Ave Marie mais zai tolo bakara na 53 zambi zai na misa to zalaka liboso ya ko banda mobomba mo na mobomba mo na bokuse tokoloba te mintango wana euti mingi penza na maitomoni pe na Biblia na libandela buku ya Moses zali mitano mystère mitano ndenge tolobi zambi misapi ya maboko zali mitano ekosunga biso po te to mémoriser facilement po ya koyeba po ya kobosana te zambi na eleko wana pe s'appelait ezalaki te s'appelait lokola esaleli donc l'instrument comme tel ezalaki te bato bakotanga na misapi alors po te babosana te yango bakoproposer pe 5 mystères. Motondi sango maman atindela biso mituna utomboka Madagascar maman Hélène. Décalage ezali à 2 heures biso à Madagascar et donc yango maman lobaki 7h15 oui oya lobaki 7h15 kuna na Antananarive et pas na biso ezali 5h15 donc maman ezali breviaire ezali banzembo ya Davidi na Lingala l'ode na Lingala. Kapende ko mosusu mbote mama Regine mbote mama Aimé mbote banganga nzambe nazana mutuna moko akoyeba tina nini Yesu Kristu alingi ba parabole ndakisa mate eza koleka siko en direct sango za kote eza kolimbola ke tala likamu tele ezali boye na boye mutu nyonso akokomprendre ozala na intuition moko te oloba na parabole po te biso tosala mayele na biso mpona comprendre mayele oyo yo omoni kuwa na kati ya Biblia okoteya biso malamu to comprendre kasi nini ezali ya kobatama kuna na nsima ya parabole oyo Yesu Kristu maloba na ye mingi ezala kaka na parabole soki moto aza na mayele wana te moya comprendre te sadi akokwea na libunga mais mpona nini ye alingi bato bakwea na libunga olieke asembola makambo wana tout droit mbala moko alobaka no oyo ezali mpona boye oyo ezali mpona boye oyo ezali mpona boye ye alingi kaka baparabole nini ebatami na nsima baparabole wana mpo bana nyonso baza mayele lolenge moko te eza kokola ndakisa bokoti kelasi moko enseignement ebani mokolo moko bana longi enseignant moko kaka abani kotangisa bino mais na fin de l'année il y a un premier de la classe, il y a un dernier de la classe. Mais enseignant wana abani kotangisa te na parabole. Mais nini ebakisa mpi oyo ezokobata ma question principale ezake qu'est-ce qui est caché derrière le parabole oyo Yesu Kristo aza nango abani koyekola mingi na parabole yeke asembo likambo puele. Sinon merci mpona mate ya nyonso toza kosepela mingi mpona maimanso toza koyoka nzela ya radio ya mama mosala malamu merci mokolo malamu. Merci Nandeko Daniel au centre de santé Le Rosaire. Sango Albert. Motuna ya tope souci ya papa Daniel sango Roger apesaki ndimbola na yango soki alandaki malongi mokolo mwa mosala moko Zambia asongelaki sango elamu wana tokoloba te Yesu Kristu na eleko ya ye eza lokola eleko ya biso te lelo bayeye azalaki kopesa mateya ezalaki penza problème te mpona kolobalité ya na nzela ya lisese azali semite lokola semite culture na ye wana kopesa liteya na nzela ya lisese ezalaki penza na mikakatano te soki azali na message ya makasi liteya ya makasi penza mpona kosalisa bato te bakoka kocomprendre yango malamu mbele lisese mpe kozala par rapport ya réalité ya makambo bazalaka wana soki alobi likambo ndakisa ya moloni elingi koloba te baye bazalaki nleko wana bazalaki mingi culture na bango ya kolona bilona
mbela kozwa lisese pe ya moniama okomona te ozala esika o bato balobi mbisi bazalaka. Donc akokende na ba réalité oyo bango bazali kosalela mpona kopesa sens ba comprendre te na nzela ya bomoi bwa bango ndenge bazali kobikela mateya mazali ndenge bakososola mbuma ndenge kobota tala pe ndenge bomoi bwa biso esengeli kozala tala ndenge liloba lia Nzambe ekosalaka mosala mwa yango. C'est dans un contexte vraiment précis que Yesu akote ya na nzela ya masapo oya yebite bako sosola yango malamu. Ezali pédagogie ndenge sango roja ote koloba ezali pédagogie oyo Yesu Kristo andimi kosalela po ete lite ya wazali kopesa bato bako kososola yango na nzela ya lolenge na bango ya kobikela na vie na bango na contexte na bango na structure na bango pe lelo oyo pe toyebite na bakoko bakolo basali awa mbala mingi soki moboti alingi kopesa na bana mayelo to dengi penda ya bwanya akoleka na nzela ya lisapo e wane kotikala na kati ya moto ya moto ayebite lisapo boye tala litea na yango ndenge esali lisapo moko ya makambo bamesana kosala kasi na nzela makambo zali kosala wana activité na moko na mokolo oye bandenge nini ya komema yango na nzela ya bonzambe lelo oyo soki azalaki na kati na biso avec tout ce qu'il y a comme média internet mbele soki Yesu asengelaki lelo oyo na kati na biso kobeta masapo tamuzo alingozo apeli sapo moko lokola ya likambo internet cameraman tala soki cameraman alingo zwa bilili lokola pole azali na biso awa ekosala boye aopesa litea na kozwa image ya musala oyo pole akosalaka lokola cameraman ya YouTube ya Radio Maria pe ye pole tanga yoki ndenge wanabi musala onga na kosala ekopesa litea boye akobongisa bomoi na ye to pe musala moye po ete koma lokola nzela ya sanctification mwa ndimbola na kopesa yango wana ya kolobati na nini Yesu azalaki mbala mosusu patango nyonso ezalaki mbala mosusu kopesa mateya na nzela ya masapo. Merci. Tozali kokoba toko yoka pe ndeko mosusu. Bonjour mes pères, je suis Madame Flore de Marie de la paroisse Saint-Édouard de Lupène. J'ai 3 préoccupations ou questions à vous poser. La première est celle-ci. Que signifie le Fils de l'homme? Je n'ai jamais compris ou appréhendé cette appellation. Deuxième préoccupation, dans l'acte 12, chapitre 12, verset 12, donc acte 12, 12, après avoir été libéré par l'ange de prison, Pierre s'est rendu à la maison de Marie. Marie qui était la mère de Jean, Marc, si on peut l'appeler ainsi. Je voudrais savoir, c'est le même Jean, l'apôtre de Jésus, à qui Jésus avait laissé sa maman. Et cette Marie, c'est notre maman, la mère du Seigneur, ou c'est une autre Marie et c'est un autre Jean. Troisième préoccupation, et la dernière, d'après l'enseignement sur la chasteté, je ne sais pas si je me porte en faux ou je suis dans les bons. J'ai comme l'impression que Dieu n'aime pas les relations, excusez-moi les termes, je suis un peu pudique. Je pense que vous comprenez, disons, s'accoupler. On dirait que Dieu a horreur de cela. La sanctification se résume-t-elle simplement
à la chasteté. Il faut à tout prix être chaste pour avoir la sanctification, pour attirer Dieu. Je suis un peu perdue, mes pères. Éclairez-moi sur ces sujets. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse pour ce travail que vous êtes en train de faire pour nous. Vraiment, je suis personnellement bénéficiaire de tous vos enseignements. Ces enseignements m'ont vraiment aidé et ils sont en train de m'aider à me transformer, à changer ma vision de voir les choses, à devenir vraiment une chrétienne au vrai sens du mot. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bon week-end. Merci, na maman Flore. Sango Roger. Maman Flore nous a envoyé ce message à partir d'où? Saint-Édouard. Saint-Édouard, donc vers l'UPN. Motuna yambozali mwana wa moto. Eutaki na buku wa Daniela, na bondeko bakala. Bakoma babuku ebele penza zambi banganga mayele bamitungisi mingi pa likambo. Yangazali un peu complexe. Na Daniel leteni ya zomi, molongo mo zomi na motoba. Kasi na bokuse na koloba boye. Na kati ya sangoela mutango Yesu alobi likambo mwana wa moto, ezali na makambo mabale osengeli kosimba. Ya liboso mwana wa moto ekotalisa bo moto ya Yesu Kristo. Lokola azali moto nyonso awaka. Moto nyonso ayokaka pasi. Yango wana ye pe akowa. Talaka tina nini likambo ya mwana wa moto akoloba ngo tango akoloba akoyebisa bapostolo baye maye matadi malozi maye. Tozokende Yerusalem, mwana wa moto akoyoka pasi mingi, bongo na bongo le fils de l'homme va souffrir. Ezali maye matali bo moto boye. Lokola zali moto akowa. Nzambe awaka te. Soki Yesu awe ezali Zambi azali moto. Ya mibale mwana wa moto pe etali pe mosala tata pesi na Yesu Kristo na suka ya molongo tango ya kosambisa bato. Yango wana pe maye matali mwana wa moto Yesu akoloba yango pona mosala kosala tango akoya kosambisa biso. Akoloba tango mwana wa moto akoya na mapata na banzelu bongo na bongo to pe tango mwana wa moto akoya eska kokuta lisusu boyambi na se le fils de l'homme trouvera-t-il encore la foi ici sur terre. Donc le fils de l'homme, ça veut dire que ça fait référence à l'humanité de Jésus. Et en tant qu'homme, il va souffrir, il va aussi mourir. Voilà pourquoi souvent il évoque ça dans le récit de la passion. Le fils de l'homme va monter à Jérusalem, va souffrir. Le fils de l'homme est aussi relatif à la mission que Dieu lui a donnée à la fin de temps quand il viendra juger les vivants et les morts. C'est ainsi qu'il dira, quand le fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Et à la fin de temps, vous verrez le fils de l'homme venir avec des anges. Donc, makambo mabale, otogoeko simba pona maimatali mwana motongo. Etali mingi penza Yesu akoloba likambo yango zali titre christologique. Yesu azali agneau de Dieu, azali pasteur, azali Christou, azali pe mwana wa moto. Ezali titre christologique. Ekotalisa biso bo moto ya Yesu, boni akonyoko mape akowa, ekotalisa pe biso pouvoir. To pe mosala tata pesi na suka molongo, tango akoya kosambisa biso. Bongo na buku ya bikele teni ya tuku ibale na eteni ya zomi na ibale, molongo mozomi na ibale, acte 12-12. Mutuna kitoko nazalaki penza na likanisi ya mama te kasi moto pe akoki kobeta libaku okanisa te ezali Maria mama wa Yesu pe Yohane wana ezali bongo Yohane oyo apostolo Zambi. Yesu atiki mama na maboko ya Yohane mbele okokanisa te yango wana na acte 12-12 Yohane akamati mama ezali Maria mosusu Zambi na eleko ya Yesu Kristo Maria ba Maria bazalaki ebele ezalaki se Maria mama wa Yesu te pe Yohane wana ezali bongo Marc oyo akoma sangwelamu Zambi kombo ya ezalaki Jean-Marc ndenge bakobenga e Marc ezalaki kutolo ba surnom ya ye
kasi talaka Marc eyekoyeba na mingi koleka kombo Yohane. Donc na buku abikela eteni ya zomi na ibale eteni ya eteni ya zomi na ibale molongo mozomi na ibale etalisi biso boni ba Kristo ya Yerusalem bazalaki kosangana epai ya mama moko kombo na ye Maria. Azali Maria mama ya Yesu te. Pe kati ya bana ya mama wana mwana na ye moko kombo na ezalaki bongo Jean-Marc oyo akokoma sango elamu. Sango elamu ya Marc ekomami na Jean-Marc. Kombo ya ezali Jean-Marc. Kasi ya koyeba na mingi penzaka na kombo ya Marc. Pe mama wa ye kombo na ye Maria bazalaki bato ya Yerusalem. Donc Jean-Marc oyo akomi sango elamu azali bongo mwana ya Yerusalem alandaki Yesu Kristu kasi azalaki nanu mwana moke. Yango wana banganga ba mayele balobi te na butu oyo bakangaki Yesu Kristu. Elenge oyo akima kimbango wana. Elenge moko akimi atiki kutelamba ya ye ezalaki bongo Marc wana. Ndenge boko banganga mayele bakolobaka. Na motuna ya suka oyo etali chasteté etokopesa ya noboye na mama Flore. L'union sexuelle Nzambe moto alingisi yango. Nzambe akoki kozala contre yango te, akoki koboya yango te. Zambi alingisi yango na bokeli mwasi na mobali. Déjà na Genèse chapitre 1 verset 28 apesi bango ndingisa wana apesi moto te akonza mokili, multipliez-vous, remplissez la terre. Apesi likoki wana na moto. Na ndenge Nzambe akelela moto, na ndenge Nzambe akelela mobali, akeleli mwasi, akoki kozala contre union sexualité. Déjà constitution physique ndenge moto azaleli. Alingisi yango. Sika chasteté ekosalisa moto. Po ete oyo Nzambe alingisi wana tobengi union sexuelle ekosalema lolenge moto akanite. Lolenge moto alingite kasi po elingi Nzambe. Eliko ba chasteté ekomi boko ya nzela tope moyen ya kokoma mosantu. Na lolenge kani ndakisa bilenge bayeba kolongana bakoki kosalela tope ko vivre chasteté. Na lolenge te bakangi motema akotosa moninga mwasi akotosa moninga mobali. Donc la chasteté de la continence bokangi motema kino na libala. Tango bokoma libala chasteté kokima binote. Esengeli pe kozala wana. Na lolenge te mobali esengeli kozana loboko na mwasi na loboko na mobali. Botosi wana cette fidélité là na kati ya libala yango wana pezali chasteté. Epa ya ba mobonzama pe ndenge moko po ete bomi pesi na ye na kati ya eklesia ezala penza bomi pesi mobimba. Bolingo ya ye na kati ya eklesia na lingomba ezala ya mobimba ya ndambo te. C'est aussi une chasteté. Na bokuse likoloba te bopeto wana oto bengi chasteté ya nzoto pe ya motema ekosalisa biso po ete tokoka kokoma basantu. Ekomi pe boko ya nzela po ya kokoma nango mosantu. Nzambi tango yo zali na mankanisi mabe te po ya moninga na niveau ya pensée. To po zali kotosa moninga ozali komemia ko respecter moninga na bomo yibwaye ezali kosala malamu omiso manzambe. Donc total la chasteté lokola un de moyens pour parvenir à la sainteté. Ya komi peto lape na niveau ya makanisi tope na nzela na niveau ya nzoto to zala ndenge Nzambe lingi na bolingo bwa solo penza bolingo ya mabete. Tala e ya nona koyi kopesa na mama Flore. Tozupen Koma et Soussou, bonjour ma radio, mes deux pères, le frère Ben de la paroisse Saint-Paul de Barumbu, merci pour la catéchèse, maman aimée, ma question est hors sujet. Est-ce que c'est possible que je suis en train de prier le chapelet et quelqu'un qui m'appelle ou bien me salue, c'est bien d'accepter? La deuxième question, pourquoi l'Église catholique a choisi la langue latine pendant que c'est une langue morte? Sango Albert pendant mutuna yambo pe sango ojazo mutuna mibale. Merci nande kopo ya mutuna. Be yango ane sengeli tango
milengeli po ya kosala sapele osala yango na ngonga esengeli na eleko esengeli po soki ndakisa ozali na nzela ozali kotambola ndakisa mwana mobali loboko na poshi kuna nzoka chapele nde asimi mboko te mezali chapele na ye azali konyata na poshi na ye to pe mama na loboko bo asimbi sapele so bapesi yo mbote bongo oboya mbote pwani opesi pe mbote te zambi ozali kosala yango ya botamboli c'est un risque que yo ozwi ya kotambola kosala chapele nzela bongo ndeko apesi yo mbote soko opesi ya note eske ya kocomprendre kozali kosala chapele amona lokola omoni ye te ekoki kozokisa motema mwaye donc il faut kotala ngonga nini lekokani sika kani osala sapele na yo comme il se doit pour que ozala déranger te mais soki ezali na esika moko ezali en plein air et que bapesi yo mbote bonjour oloba kaka bonjour continue chapele na yo ekobebisa losambo la yo te. Pa motuna moibale lokota latino na kati ya Église Sainte Catholique ezalaki lokota ya empire romain oyo ezalaki kokonza molongo kobanda kala penza bazalaki kosalela lokota ya latin ekotaka mpe ti epai ya bayuda na eleko ya Yesu Kristu yango omoni likolo ya kurosi ya Yesu Kristu bakomaki na lokota la hebrei na lokota la greki mpe na lokota ya latin zambi ezalaki kosalela ezalaki lokota bato bazalaki koloba yango pe ekotaki mpe na eklesia kobanda penza eleko ya kala penza na premier siècle kasi na moi mwa lelo tokoki koloba tete eklesia aponi latino ata kozali lettre morte zambi po ya losambo kobanda likita linene penza ya concile Vatican II losambo esalemaka lisusu kaka na latin te balingi kosambela na latin epekisami te kasi losambo ekoma kosalema na nkota inso oyo bato bakolobaka na lingala na kikongo na swahili chiluba bongo na bongo okoki kosambela na lokota la yo kasi na ntango ya kala misa ezalaki kosalema na latin sikawa makambo mana mazalaka lisusu te tolobi tete latin ezali supprime ezali kaka kasi mama eklesia afungola nzela apesa ndingisa po te tosambela mpe na nkota lisusu mbala mingi soki bato basangani na kati ezala biso mpe na Radio Maria makita mingi tosalaka niveau international boko bauti na Asie basusu na Océanie basusu na Amérique Afrique Europe bongo na bongo moto na kota na ye tokosala boni mbala mingi tosalelaka latin ezali lokola langue moko ya référence na losambo soki nkota ya bato eleki ebele alors mona tokosala Maria losako na latin tata wa biso na latin tosala sapele na latin bongo na bongo zambi moto na moto azali na nkota ya ye. Potondi mingi po na kosukisa mama Christine malobomboka yo. Merci mingi mama Regine. Mais namoni te bandeko mingi bazongeli likambo litali bongo chasteté ndenge ya komibomba komibatela mpe ntango nalandi sango mokonzi ya Sainte Eloi batata ya milimo bakolimbisanga alobi te eza lisumu sango akoki kokweyisama totala yango na lolenge ya lisumu tozala scandalize te me nga nalobi ekomi 2 poids 2 mesures mokristo oyo te avandi na mwasi abali ye na lolenge esengeli me basali libala lisantu te bakopekisa ete akula te me oyo akweyisami na lisumu te azanganga nzambe toza scandalize te mpo bomoto ezali me ye akose permettre kokula mpo azobongola nzoto ya mokonzi bongo na ntango wana biso mpe bakristo tokokende kokula omaboko maye bongo nayebi te soki eyelinga likanisi nalobi me eske ya pa moyen ya kotala mpe likambo wana mpona bakristo oyo te avandi abimaka te azali obe na mwasi ne moko wana me peut-être baempêchement mosusu ezosala te akende nano na libala lisantu te yango wana likanisi nga nazwaki ntango nalandi awa boye. Merci mingi batata ya milimo. Botondi mama Christine mtuna kitoko sango Roger. Merci na mama Christine. Soki nalandaki sango Prosper malamu alobaki te
soki akwei akosala tubela lokola mokristo nyonso. Ntango asali tubela nzambe alimbisi, akokoba mosala moye ya kosala misa, ya kosalisa bandeko mpo ya kosantisa bango bongo na Nzambe aleki yo nzela ya tubela. Baye balongani kasi na kati ya eklezia te, tobengi yango cohabitation. Lokola te bazali okati ya libala oyo mama eklezia andima te. Moto akwei asali tubela ezali loko mosusu. Kasi moto afandi na kati ya libala oyo eklezia yebi te, alors wana ezali pasi, ezali permite. Atako boko balobaka te mbala isusu pe kura koyi kotala Sango Albert soki amoni te bon ndeko akoyi pe kokula ndenge nayokaka. Kasi na mimeseno penza lokola ezali cohabitation bafandi babalani libalo eklezia ayebi te, bon malheureusement bakoyi kokula te. Ekeseni na moto ya kwei pe asali tubela atelemi akobi mosala moye. Bakisa po ya compléter Sango Roger, état wana ya cohabitation bakobenga yango un état de péché permanent. C'est ça le problème. Donc, on est dans un péché permanent. Mutakoisami akei tubela mais yo ozali na kati ya cohabitation. OK, ça la tubela, d'accord. Mais est-ce que changer obimi na cohabitation? Obimite ozali kaka ozo continuer quoi, donc oza na péché permanent. C'est ça le problème, c'est car yango sengeli vraiment vite ko harmoniser pour ko bima na péché permanent. Soko bimi na péché permanent, bon ko ko tout aliba ko sali tubela likambote. Otonde mingi banganga Nzambe tosukisi linaka biso mokolo mwalelo Sango Roger liloba ya bokabwana bandeko. Liloba bokabwana ezali kaka te tokolika te mateya maye awa mafungoli miso matoyi pe mitema ya biso banso na biso na bandeko balandi na lisungi ya Mama Maria na bolobeli boye mokonzi asala te mateya maye mabota mbuma kitoko penza na kati ya mabota na kati ya bomoi na biso moto na moto akoka ko salela oyo yoki pote abongisa bomoi boye. Ndenge tolobaki na li Falansa, le philosophe français Jean-Paul Sartre qui disait l'important ce n'est pas seulement ce qu'on a fait de l'homme, mais ce que l'homme aura fait de ce qu'on a fait de lui. Lokola te oyo to lobi po ya kosalisa bandeko zai ya motuya kasi loko eleki motuya nde oyo moto na moto asengeli kokamata lokola liteya na oyo yoki okamati liteya okamati mwa mikano pote obongisa bomoi boyo.